JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga bureau. Ngane Mukolo agence José Baïla, agence César basée à Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Minga Mona ya kapuna kabula biloko ba dériver à lebelete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ceux qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukirite. Soda pour nous t'attirer collier. Bah refoulez yo. Et puis collier on a déjà signé. JB Service. Bah les sa pote, on est sur le lot. Et ça on va dire ça simple. Station s'intéresse na simanango au comment na JB Service. Zélanan. Quelle amène bah c'est carte mémoire. Oui giga. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudou Wale, ça va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Pour la croisade à Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Oh non, ça a un problème. Songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital et moi na kateyaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décité. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudou Wale, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Yeah, mote na balandi nyonso ya Congo Promo TV, mote na bandimi na ngai nyonso. Po biso toyaka pona musala. Biso musala eleka maloba nebele. Donc ne bomoni nga na ye na Atlanta na ye ko découvrir kaka, ko découvrir. Donc biso to ba découverte. Ne bomoni nga na ndeko na bino azali awa o az étranger te. Dans un ndeko na bino congolais makila Congo. Donc ne bomoni nga na simawa o bomoni awa eza makamna ye. Donc azoya ko expliquer biso en bref pour te goûter en plein musala. Coach azo coaché bana awa. Vraiment bonsoir ndeko. Bonsoir. Vraiment toyawa toyi to kangayo en plein musala. To kacho kutu na séance. Ukona ko se présenter Suzana. Mais ngana Bruno Kalonji. Na botama na Kinshasa. Moi na Congo pena. Congolais pena. 100%. 100%. Vraiment donc itomonio awa Bruno Kalonji na moni pe awa komi Kalonji pe na sima. Vraiment expliquer biso nanu o eza maramna yo moko to eza yo oza sosena mutu to ndengeni expliquer na bato. Eza maramna biso mo club moto salaki donc Kalonji Soccer Academy. Eza club mo mune na Atlanta o to komi ko gagner ba tournoi nyos na Atlanta. To gagner après na ba régional na ba national na États-Unis. Donc to komo tinda pe ba petit en Europe, ba beta en Europe. Tu as un petit monde en Suède, tu as un petit en Roumanie, en Germanie. Donc, tu as un bimi à club. Un club Nabiso Penza. Donc, tu as un Simon Bapetum Sousso Babeta déjà professionnel. Par exemple, on a parlé si ko basa entraînement ba kende sous na Europe. Tu as les États-Unis, bon football, ou ba benga au soccer awa. Balinga ngote awa. Mais yo na omona ndezo ba kemisu ba kei ba pété belé, ba joueur belé ba voyager. Est-ce que vraiment na bato ba lo ba bongo web ça va? La vérité te football les apena grave ba koto. Donc ba joueur ba apena ba véritable joueur ba entraînement makasi. Donc tous la ba petit congolais ba ba koto. O ba na mikio ba lingosa entraînement, o ba imba beta professionnel sérieusement.
ce bail bakoto to sal ça va ba mekobima. Depuis vos salles locaux, et ça a combien d'années? Ça fait déjà 3 ans. Donc 3 ans. Vous maintenez 3 ans de Makamunyo, c'est normal à la Katamboka. Makamunyo, c'est normal, Makamunyo, c'est bien. Donc, il faut baser na volonté au sala Makambu. Baya basala ba entraînement sérieux. Abi ba ndeko biso mususu bana na bango awa o balingi ga soccer oyo. Balingi football oyo biso balingi o mingi. Okoyebisa bango nini opi opesa pe numéro na contact o balinga batinda bana na bango po bazwa formation. Baluka pe na website na biso na Facebook na biso Kalonji Soccer Academy. OK, baluka Facebook ba mona ba contact na biso, ba contacter biso. Tozo ba petit na bango to sali sa bango donc biso ne to sala bo to sali sa ba petit africain bango nyos ya ba congolais ba africain nyos surtout donc ba petit bana ba talent ba africain tout donc congolais te ga ba africain tout ce bana talent to sali sa bango mais discipline to discipline to entraînement sérieux et ba ko beta pe na niveau mususu au monde ba niveau professionnel. Vraiment, eloka boyezala te pour mokonzangara fingi na ebi brako du monde. Juste Sarkozy na Canada, on a pour na ebi msusu na Canada kuna bana juste Sarkozy pe bako kitape boepe. Eza Canada do botinda bango awa na kati babi Académie Kalonji. Bo sentida ke Kalonji na kati donc Congo eza na kati. Vraiment ben convenant ni nozwa ti bo vanisa boye. Est-ce ozwa ta ben convenant monter na ti bo vanisa pena structure bo 3 ans. Est-ce que moi critique moi attaque net au monde attaque ils un grand point na nego travail na club mususu ya ba américain ce na l'automne na longwa qui est grave donc ba meke bloqué ngai pena makasi mais au monika avec du travail na nzambe pendinga zalaka nzamba sali sa biso to sala makasi to gagner ba championnat nyo surtout pour to travail pena makasi ya ba entraînement tous les jours lundi ti vendredi. Bah, samedi, dimanche, tu as un match. Donc, tout ça, un entraînement dur. Au moins, ce soir, tu as gagné. Tu as kimisani. Tu as bongisami. Au moins. Vraiment, donc, il y a un peu de moulaïté. Pour nous, balandi tout balanda balandi da masolo tout donc information no songo pesi vraiment okope sa conseil nini na bande comme so bazoluka ba coincer ba na bango po balanda domaine na kati États-Unis. Au football les appena bien et ça pour la professionnalité même atteindre ba collège ba koto na ba petit na ba zo ba full scholarship pour na ba collège moi minene ba taper football pendant 4 ans base éducation peut se ba éducation mais to pour ça on peut se ba style ba éducation ba qui ne peut taper professionnel ton a petit Chadra kazana Sweden siko ton a petit Jérôme oazalaka na ba petit frère na ba za na ba bon joueur donc so lingi o lukibiso o komi ba koto to salisa bino bo ça makamwa bien. Vraiment, na vie aux amants dédicace non pour la moni papa pas aliwana ayo soutenir toujours à soutenir eh singa kutu moi na nganga kuna kamwe na vie aux amants moi ba connaissance na on a bato pe ba soutenir yo physiquement moralement na vie aux amants batona na vie te o ba ola na quoi. Ouais mais papa Zalia maman Zalia donc eux appena business ya famille. Vous comprenez donc Papa Kalonji. Papa Kalonji, un véritable Kalonji. Papa frère à Papa Pezalia, Mouza di Kalala, Azala peu Bakoto. Donc tout ça, la structure de la famille, il y a bien, entraînement dur, tout ça, ça peut petit nabiso, africain, donc c'est bien. L'aura bien bien ça à Bakoto. Vraiment merci beaucoup coach pour naviga oza musala. Yo continue musala pour naviga biso tozalia wa. Donc la CPL vraiment na ndenge accepter Congo promo et quitter le pena sur place. Donc biso tozalia wa ezala champion ezala nini soki nini wa besoin événement nyonso ke to kita to solo lango déjà bengi Congo promo ezala na quitter zuba image maramonio so quoi. Merci vraiment pour abima solo yo nulle part. C'est Congo promo. Donc Congo pour mon biso to lukaka to kota katina source. Donc biso o ata babatami biso to aliwana. Donc Skobar azaliwana, donc biso to rapona musala pour mon konzangara fingi na bima solo yo. Balobi les big boss. Kajeri Niembo abima solo yo, na peso ba mbote place ozali Victor Lupepe, Black Hollywood. Babi JR Kuba. Na peso ba mbote belé JR Kuba. To pesi Mawashi, ba mbote belé. Donc yemoko père Nabiso Azaliawa, Papa Kalonji original, Yemora Zalazo Landabiso Kutu en direct, Nazana Nasima caméra, Babi exaucé. Les caméramans les plus suspects, Babi Geno Aza, Nazo Bate do Don Zamba Pesa Mobalo, Abeta Nyoso, Talarazo filmé, Abeta Bensima Nyoso, et à la base. Et ça non Nyoso Salaka tout do jeune Mobo Bogar, fashion belé, vous sentez que Pomba Azaliwana.
Pomba soit Gazali wana tobo sante balobi très capital garçon bio G Jordan tobo sante balobi Eli babi hélico de chasse motema ya Glo ya Yaweli babi la Cléopâtre la Cléopâtre la plus belle des États-Unis tobo sante Jasmine Mande motema ya Déborah choc la belle tobo sante tobo ba mote belé tobo sante babi Arnold garçon goût donc ba mote belé mission na bino ngobola nango kaka to babi za très capital mbogo